Breaking news, tozali bongo dans soit breaking news, comme d'habitude avec Proverbe 30-30. Au sommaire, il y a journal Nabiso, boucherie à l'est du Congo, une Beni, plus de 100 personnes, femmes, hommes et les enfants massacrés devant la MONUSCO, devant la communauté internationale. Nous ne savons même pas qu'est-ce qui représente le Congolais aujourd'hui et nous ne savons pas pourquoi la communauté internationale ne réagit pas, parce que Kabila n'est pas capable de protéger l'intégrité du territoire, les citoyens et leurs biens, y compris notre force armée qui est infiltrée, influidée par les Rwandais. Alors, nous avons vu la réapparition de Olive Lembe qui est très malade avec le poison dans son corps, mais ce qui nous fait du mal, c'est que les soldats congolais, bolimisanga na namona ba bololé lokola ba soldats congolais. Na namona ba bololé lokola ba soldats congolais. Parce que comment expliquer que salaire na bino o eza droit na bino bafuta bino te, mutu wana sikoyo azoboma bino, sikoyo avant boma bino aye kobalisa bino, c'est-à-dire soki abalisi bino après massacre bino. Et Olive Lembe azoloba baennemi de biso oyo nde tozoloba na poison, nde tozolobaka na mita okufa, nde tozolobaka Kabila azoboma bato, toza baennemi ya Congo, bango nde balingi Congo, bolingo na bango na Congo massacre koboma bakuluna. Donc rapport nous surtout ya ONI oyo sur le massacre ya Congolais eza kaka lokuta. Alors Olive Lembe soki akozala mayele, soki alingi Congolais solo, comment atiki na Kinshasa barefula ya Brazzaville bazali kolala libanda ya libanda ba maison communale, de ba maison à zone. Congolais wana bazolala libanda, on vit aussi tout le monde liboso na liboso ya mbula mupepe baitapeli nyonso bana wana likolo na bango. Alors mutu akoyebe bango aza te, mais ye azolongwa Kinshasa na malade aza nango, babimisi ye po akende koandormi mosusu Congolais mosusu oyo baza na minduki oyo bakoki kotelema, me bazokosa bango, bazobalisa bango. Sikoyo bazobalisa bino, bokolala wapi, bokolia ndenge nini, soki mwasi akomi na zemi bokobota ndenge nini. Moi namona en tout cas bato lokola Congolais namona bango, policiers congolais, soldats congolais, en tout cas génération nyonso futo na yebe oyo tokosala bango te po tozwa mosusu. Alors na breaking news nazo kosenga na bato nyonso bazotindela nga ba email ya kojouer, ya kobeta jeu boye, ya kosala boye, en tout cas boye arrêter. Moi j'ai pas ce temps là. Soki bino boza na temps ya kojouer, ya kosala boye, moi j'ai pas ce temps là, moi je travaille, je bosse. Na se coupara en 4, na pesa bino information oyo ekotombokisa bino. Na temps kojouer te, alors arrêtez soki bino jouer moko kotindela nga ba message te na jouer ndrio na ba jeu, nga sala ba jeu wana te. Radio Bondeko, Kombo Bondeko la sini. Bolingo, Lisanga, Bomoko. Mais comment yola radio mobimba, ou comme radio tribal, au final à la louba, au sein de l'émission, il y a incitation à la haine. En tout cas, Radio Bondeko, tout sengi na bino, bozonge la Bondeko, ndeko to yebe la bino, na mwa oyo to zana tina ko titoyer te o mon louba sa ebo bo na we. Tu as la tina, tous à la together, tous à l'ensemble, tous bouté, étranger. Mais ce qui est bien ici, fromoko, il y a pour s'apprendre quand on va louba, comme tribal. Balouba, tous à la posa na bango, balouba baza unité, balouba ba linga rambo na bango, balouba fuba sana la kata makambo, parce que Congo, ils allaient près à bango. En tout cas, arrêtez au fingaka balouba. Alors, breaking news, un officier congolais envoie un SMS des menaces à Kabila, et puis si panique na Kabila, peut a changé effectif na Enyonso, à Teba Rwandais, li na kati ya effectif na ye. Na utayo ba awa, ba soda o be buri, ba buri,
basoda wa bolé lokola na Congo na mona monte aza officier congolais ayebi numéro ya Kabila ayebi Kabila zo wa congolais mais voilà ce qu'il fait qui médiocrité naye atindeli Kabila SMS mais na maboko aza na revolver aza na uzi aza na nyonso officier ndenge wana soki toyebi ye il faut passer na zame parce que c'est un aventurier yo za officier ozokende na mboka no olapa sali okata tseleka okowa makila no mpona ekolo e mutu moko oyo bozali sur ye aza infiltré yende traître yende mutu aza mokonzi ya ba M23 azoboma azomassacre bacongolais yo oyebi yango oza ntina otindele SMS te agir denge message alors bacongolais eza mawa mingi mpona bino alors tozali awa na communiqué la biso Isabelle Dos Santos offre 1 demi-milliard d'euros pour acheter Portugal Telecom. Moi na Dos Santos asombi Telecom mbongo wana zwapi ezali mbongo ya Bangolais ezali mbongo ya Bakongolais. Alors des avions non identifiés sans autorisation, 52 compagnies aériennes tous interdits de voler en Europe, mais volent au Congo, ni radar, ni contrôle, ni entretien. Ils atterrissent partout. Un, pour livrer des armes venant de l'Ukraine aux Rwandais qui sont au Congo, qui veulent avoir la nationalité congolaise. Deux, pour voler 90% des minéraux congolais. La fraude minière, un manque à gagner pour le gouvernement congolais de 8 milliards de dollars, alors que l'Angola vit qu'avec 70 milliards de dollars. Les Rwandais au Congo, et Indi, Thomas Louaka, et ventre les bois, a Yébisikoke, que sa communauté internationale agnostique, Congo est allé envahi par les Rwandais, Kobandana, Kabila, Kamere, Rubewa, tous ces gens, Rwanda, Batouana, Nyoso, na Parlement, na Sénat, Ken Wadondo, ce sont des Rwandais, Oyo, Paul Kagame, Tindaki Baya, envahi Congo. Alors, Eza Rolinda Mabe. Alors Thomas Louaka a inventé le bois. France, Afrique, complot à sur la RDC, Bandata Mobutu Tinata Wanelo. Alors il faut tout ça, notre tour stopper au complot. Canadien, Oyo Bakanaki na Kinshasa, Oyo Akene Kosala business kuna, Congolais d'origine canadienne, Tikiye na Amer, Nicolas ya pression, ya breaking news. Merci mingi na famille, ndenge remercier biso. Pour Moussalo Tosaki, to dénoncer Ndekouana, assez à zone na Canada, Nzambe a Zalamaye. Alors, Nicolas Tekoleka, le 11 novembre, Dr. Maïs, mort un sataniste a koufaki un avion, il y a moisi, na 9 personnes. Parce que Dr. Maïs a dit côté que le sang de Jésus est en antinate, tu peux parler sur le calvaire à Jésus, tu peux parler sur Jésus-Christ, mais il faut parler sur le royaume. Or, avec sataniste, Maté et Chokaki Batu. Comment un pasteur en exercice, alors les gens, il y a d'abord prêché à lui, les gens cherchent les gens qui vont leur donner des solutions. Or, dans Galates 1:8, Paul dit, même un ange de Dieu vienne vous prêcher les collectantes sauvages, une autre évangile, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que, comme il attend Masuka, attend Moutaye, na kombo Yesu, azoboya makila Yesu, azoboya roté na kombo Yesu, azoboya roté à baptême, azoboya repentance, azoboya roté à lola, azoboya attaque sur le miracle, sur la bénédiction, sur quoi ça donne une solution. Pour la lobby Moutouana, Bondi Maïté, c'est ce qui se passe. Lelona, milliard Congolais, Tara Mokuna, Oyo, évêque à outre aux États-Unis, bengani ko bengana kimi ko kima selon correspondance dans la lobby lobby a comment côté ya que a lobby totika kobunda komba nzambe akosala donc nous kunazo ça congolais les États-Unis que nzambe okita kobunda nzambe oyo akela Israël akela likolo nanse abunda ko la Israël te avoir kobunda siko pour ba congolais alors moi kunato ça bino que puberté ko zoena ki mukolo
abalaka azalaka pauvre ayebaka te mbongo mabonze epesi ye liboma mwasi nyonso akomona akomi lokola likiliki il tire sur tout ce qui bouge alors puberté ezosala ye tala ye wana akendeki na États-Unis kutu akimi kokima na Charlotte bakomaki kolukisa ye mpe na Charlotte bakomi deja kolukisa Wales alenganga na bavideo tout oyo ye asala bakomi kolukisa ye parce que bacombattant kuna ya Charlotte bazozela ye bazwi bavideo bapesi na service ya immigration kuna mpo bapesa soso walesa visa te akota États-Unis bato ya walesa oyo nyonso bozofinga oyo nyonso te bozomenase na kobenga nga na telefone kolobaki na kokufa bato boni oyo walesa alakaki na tv ke bakufa te na bakufi te moko ayebisinga dans 3 mois na kosala accident totala lelo toza na novembre toza le 26 totala soki ti le 1er janvier nga na kokufa mosusu kutu ayebisinga soki na fete bonane nde na kokufa to baa makasi ya kolika koboma bato soki ya solo nga azosala mosala nzambe ya solo soki ya solo nakutani na nzambe akojustifie ngai me nga nabenga bato matoi oyi bavideo nyonso tosalaka lobi ekozala pièce en conviction le bakokanga yo mpo bajuge yo na ntango mobutu bamandungu bulaniati bamokolo ya mbombo mokolo ya mpompo badwana nyonso basalaka baventure toza ta na video moko te me lelo video moko na moko yo ozotia yo moto ozokumisaka nambe yo moto ozokumisa olive yo moto ozofinga bato yo moto ozokosa peuple congolais batia tumba bato wana nyonso bavideo na yo tokozwa ngo lokola pièce ya conviction ntango tokosala tribunal mpona justice na Congo kaka bapreuve makambo olobaki ekotourne contre yo yango namonaka police soki atangi alobi garde silence parce que tu dois chercher ton avocat sinon tout ce que tu es en train de dire risque de tourner pour toi contre toi alors nazoyebisa mpe bacongolais nyonso bakolabo bato nyonso tu bogarde silence bokeba bavideo na bino ekotourne contre bino alors bavideo wana ekotourne contre bino tolobaki ete basataniste bakoti na mboka nzambe akomi koelimine bango na Paris bato mabe deja nzambe akoma oboma na Londres bapaster ya lokuta nzambe akoma oboma boboni mais azalaki na bato ebele azalaki sataniste azotelemela Jésus meme kombo ya Yesu tala akufi jet epanzani mwasi na mwana moko bakei na bakolaborateur na ye bien aimé yo tozolanda basataniste yo tozolanda bato mabe keba liwa na bango ekokwela mutu na yo alleluya alors tozali bongo na message ya bato ebele basali réaction sur makambo ya Marie-Laure balobi félicitations les messagers en tout cas bosunga Marie-Laure ya solo aza na traumatisme et puis aza envoûté parce que makambo oyo alobaka en tout cas sur 100% kaka 20% aza na raison 80% aza na raison te donc azosenga alga na délivrance donc biso to ouvrier soki alingi yango ezala bongo alors mpona Marie Misamou c'est vrai bato ya Kinshasa bato surtout ya bafana jibe mpiana baconfirme ke akomaki kolanda ye ntina baconcert omona koti jibe mpiana koti na kar akimi ekomaki kosala soni alors diaspora congolaise elancé mabele ekoningana na 2016 diaspora congolaise est lancée mabele ekoningana na 2016 breaking news ezali nouvelle en bref ezali mpona koyesa bino basango mboka na Congo rien ne marche na Congo Kanambe azali toujours ko assassiner ko sala génocide il faut stopper parce que Congo ezali mboka ya Nzambe tolobaki radio bendele tika tribalisme et pourquoi ozofinga baluba ozala makambo bele ko sala soki oza na problème personnel na mutu luko okutana na ye mais kosala tribalisme te ezali mabe tolobaki lisusu na basoda congolais ke mutu azobalisa bino lobi akoboma bino alors bose révolté boza na minduki bosala oyo bokoki kosala parce que bolakpaka ke makila na bino ekotanga mpona ekolo ti sikoyo bazosasa bino bazoboma bino boucherie na est ya Congo boucherie na Kinshasa ata soda moko azomela bongo te boyebaka yango ke Kanyama aza congolais te mais azali papa na ye azali tanzanien et puis kala mingi te bakotie maboko na mosala azosala alors tomoni Olive Lembe a réapparaître
mais bokomona bien kaza na poison, bokomona bien kaza mal à l'aise, bokomona bien que azali inyezi pe